remercier, tous les remercier bien mingi baye bon message pour la émission du sur www.zoomel1000.com. Donc si bien beauté pour été vous allez comporter toujours confiance dans émission bino on vous allez landa les lots pour meli bino basango pour vous landa na mukolo elo et pour les bino te vous allez kabisi pour vendre boyo kanini pour meli bino pour été biso vous allez site oyo tous allez consulter information dans source on a informer bino paye toujours à partir pour ya monter paye to ko insa bino ba makambo ndenge ezali komikana ndenge ya vérité yango été to singi na bino baye vous allez comporter confiance na bino na www.zoomel1000.com vous allez kabisi pour vendre bien na moment oyo beaucoup zo basango na bino vous allez causer bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. bandeko babolingo lelo tozali na esengo ngai mama Rosalie pe papa Roger tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela pe tozali na esengo mingi mpona kotalisa bino basango ya lelo oyo tobombeli bino. bandeko babolingo na banzi ete tango iso bomonaka ete na ba émission tosila kosala pe o tosila kosala kala tolobelaka bino ba makambo oyo ya ba pasteur oyo bazali na nguye ya nzambe te kasi bazali koya na ba influence ya kolakisa bato ete bango nde bamonaka molimo ya nzambe bango nde basololaka na nzambe pe bango nde nzambe alakisaka bango bakindoki ezali na kati na bato ba makambo ndenge na ndenge. kasi lelo kaka meme nzambe wana na nzela ya molimo mosantu na ye oyo apesi yango na moto nyonso na kati na bolingo na ye asili pe kososolisa biso mwa makambo ebele oyo tosili komona yango tolobaki ete etikala kaka mpona biso moko te yango ete tobongisaki yango mpo ete bandeko pe bameka kotala bamakambo oyo pe bayeba soki mpenza ya solo bato oyo basalelaka molimo mosantu to soki bato oyo ezali kaka bato oyo bazali koluka vi ndenge bato nyonso bazali koluka me na nzela sikoyo ya liloba ya nzambe. yango ete tolobi ete bandeko babolingo moto oyo azali na molimo mosanto abetaka monoko te liboso ya bato ntango azali koloba liloba oyo to kodefendre bendele ya nzambe liboso ya bato akoki kobeta monoko te. po ete moto azali na molimo mosanto ntango bazali kotuna ye motuna na likambo etali nzambe ye moko akozala na réponse direct akobanda kobeta monoko te akobanda kobeta miso te pe akobanda koyanola bato clairement pe ntango bato bazali koyoka ye bazali komona directement ke moto oyo azali mpenza na molimo ya nzambe pe nzambe apesi ye mayele pe sagesse. ndenge moko pe tomonaki ntango Salomo abandaka kosambisa bato basi mibale bayaka ntango basi mibale wana baye mosusu abandaki kolela mwana na ngai akufi mwana na ngai akufi mosusu alobi ete no mwana wana azali ya ye moko mosusu mwana na ye akufaki mayebi ke lokola mwana na ye akufaki asali manevre po ete akonvaincre bazuzi po aloba ete mwana oyo moninga mosusu azalaki na ye ezali nde mwana na ye me oyo akufaki ezali ya moninga mosusu me mwana oyo azalaki ya bomoi ezalaki pe ya mama mosusu me oyo wana alingi nde azwa mwana wana na miso makasi po ete alingi kondima te ete mwana na ye wana nde azalaki ya kokufa. alors bamemaki likambo wana epai ya bazuzi bakomaki na yango epai ya Salomo pe bazuzi babandaki kosambisa bato mpona kokata bamakambo pe Salomo abengaki basi oyo mibale ntango abandi kosambisa alobi bon lokola bozali kowelela mwana oyo ngai nakozwa mwana oyo pe nakokata ye na katikati pe nakopesa bino ye po ete bozali kowelela ye po ete jugement esengi kaka bongo ifo nakata ye na katikati po ete moto na moto azwa parti na ye napesa oyo ndambo oyo ndambo. mama oyo azalaki kolo mwana te na mbala moko alobi sala kaka bongo papa zuzi sala kaka ndenge wana makambo esila me mama oyo azalaki kolo mwana alobi ete te zuzi kosala boye te soki mpona boye zwa kaka mwana yango pesa ye me nalingi te eke okata mwana oyo po ete oloba ete okabolela biso opesa ngai ndambo na ngai ye pe ndambo na ngai me zwa mwana wana nyonso tu pesa ye nalingi kutu
ata mwana ngo aza na maboko na ngai te namonaka ye ata epai ya moto mosusu. Na mbala moko Salomo atali alobi ete kolo mama ezali mama oyo ayanoli malamu. Mama oyo alobi ete baboma mwana te me bapesa ye ata na mama mosusu po ete mama anabokola. Nde Salomo alobi oyo penza alakisi ete azali kolo mama pe azwi mwana apesi na mwasi oyo. Wana nyonso tu ezali kolakisa te ezali sagesse pe molimo na Nzambe ezali na kati na bato ya boye. Mais soki molimo na Nzambe ezali kati na yo te okobanda kaka kotata bana na maloba ndenge bomoni mama oyo ba meki bango na mwa jugement moke. Mais ya lobi ete kata kaka mwana yango po makambo esila baye komona ete oleko ezalaki kolobisa ye ezalaki molimo ya Nzambe te mais ezalaki molimo ya Satana kati na ye. Bandeko babolingo ndenge moko pe lisusu Yesu Kristo tango azalaki na kati ya bafarizao na kati na esika ya banganga Nzambe balingaki bameka ye. Na mbala moko Yesu Kristo tango balingi bameka ye banganga Nzambe batuni ye motuna balobi yebisa biso nanu po wana nyonso to ezalaki ba piège bazalaki kotiela ye mitambo. Yebisa biso nanu natofuta paku ya leta natofuta paku ya leta te. Omoni ndenge nini po ete bato oyo ya paku ya leta bazali kotungisa biso balingi kaka tofuta paku ya leta. Me bato mosusu bamoni ete yo ozali na maloba ya solo ebongi bato bafuta paku te balanda oyo ozali koloba. Me Jésus azalaki na molimo ya Nzambe ayebaki makanisi na bango. Jésus ayebaki ete soki ayanoli boye alobi ete bafuta paku te balingaki baluka moyen nini oyo bakokaki kokanga ye po baboma ye na moma wana. Me mpona kotalisa ete Jésus azalaki na molimo na Nzambe mbala moko Jésus alobi pesa ngai talanta to likuta. Tango bazwi likuta wana bapesi na Jésus, Jésus azi asimbi yango atuni bango moko azongiseli bango lisusu motuna. Oyo ezali talanta ya nani? To likuta ya nani? Na likuta oyo elongi oyo ezali awa ya nani? Kaka bango moko bato batunaki mituna bazongisi ya César. Jésus mbala moko alobi bopesa ya César pona César oyo ya Nzambe ya Nzambe. Pona kolakisa ete molimo mosantu tango ezali kozwa motuna to moto azali na molimo mosantu tango bazali kopesa ye motuna azali moto akobanda kotata bana te. Et puis soki moyini atuni yo motuna jamais yo koki kobanda koparticiper po olobaka ete te sino te motuna otuni te nazali penza na ndimeli yo olobi penza ya solo. Me soki deja son ndimeli moto na oyo atuni yo motuna yebaka ete ozali pour motu wana. Nde eloko tolingi toloba bandeko babolingo ngai napesi bino kaka mwa lumière. Me moto akokamba émission oyo ezali Papa Roger nde moto azali kokamba yango na minute oyo. Boyoka Papa Roger azali kokota na mozindo pe Papa Roger nde moto akotiela bino babilili pe ayebisa bino ndenge nini ba pasteur oyo ya lokuta bazali kosakana na biso bato oyo tozali na kati na bamangomba na bango. Pe tango nyonso bazali koloba ete tozali na molimo mosantu Nzambe alobi Nzambe atalisi tokotia lelo bato maboko po to transmettre molimo mosantu. Mais soki ekomi na ba débat oyo tali tango mosusu ba chrétien na ba musulman baza na maloba malamu koleka kutu ba pasteur. Mituna ya ba musulman baza kotuna ba pasteur na nzela kaka ya Biblia ya ba pasteur bazali kotata bana bandeko. Ba pasteur bazali kotata bana. Place penza eloko yuti kolakisa ete molimo mosantu bango balobaka ete baza na molimo mosantu baza na bango na molimo mosantu te. Bandeko mituna bazali bato moko kaka mituna ya pamba oyo bato oyo bayambi bazali na plateau na bango bazali kokoka koyanola te. Na ekomi kutu nde ba musulman bakomi ko expliquer Bible kitoko mingi koleka meme bango moko ba passer kokamwa. Après balobi bazali na molimo mosantu komona kindoki kaka bango
kokanga bato ete milimo mabe kaka bango okoloba ete nzambe atalisi bango kaka bango me komi sikoyo na likambo bazali kotuna bango na mituna na oyo etali nzambe bakomi kotata bana bamisusu bakomi ete komona zwi linete ya tiebo ya bimisi mbuma miso ndire nyoka ubia nguma amoni soso akoluka position nini akanga ye bandeko babolingo ngai kutu lelo nakoloba mingi te ngai napesi kaka mwa introduction sikoyo papa Roger nde aza kokota na mozindo mpo alakisa bino ete bapastero bino bolobaki mo na nzambe botala bamakambo yango ndenge nini elekaka kati na bango eske bazali na molimo ya nzambe ya solo to bazali na molimo kaka ya bato na mokili oyo bango bamesana kobenga bato na mokili mpe kokosa bato. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Kaka ndenge tolobaka ete biso bato ya www.zoomel1000.com tolobaki ete ebongi na biso tango nyonso totalisaka na ba peuple congolais bosolo esika ezali pe bato mingi bafungwamaka po ete toye komona ete bato mingi bazali kolala pongi balalisi bato ebele pongi na kati na nzela ya liloba ya nzambe. Alors que liloba ya nzambe ezali tango moto azali kozwa liloba ya nzambe ezali eloko ezali kopesa kimia pe ezali kopesa esengo. Mais lelo ekomi na basali ya nzambe mingi bakomi kotalisa bato liloba ya nzambe na ndenge ete basala bango nde kobanga bakotisi kobanga kati na bango bakotisi ba ide ya kobanga kati na bato alors que balobi liloba ya nzambe ezali liloba oyo epesaka kimia pe esengo. Mais basali na nzambe mingi lelo bakomi komemela bato liloba na ndenge ya nzambe na ndenge ete bafaire père bango po nini baluka kobenda bango mwa babien na bango to mosolo. Alors liloba na nzambe tango Jésus azalaki koya nango ezalaki kopesa esengo pe ezalaki kopesa kimia. Bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koyebisa bino tokoyebisa bino ete bandeko boyebaka yango ete moto oyo azali na molimo mosantu ya nzambe moto oyo alobi ete yende nzambe alobelaka ye moto oyo alobi ete yende nzambe alakisaka ye bandoki moto oyo alobi ete yende nzambe atalisaka ye avenir ya bato moto oyo alobi ete yende nzambe atalisaki ete libota oyo na libota oyo moye bayokana ezali te po ete kindoki ezali na kati. Bato nyonso tu bayebi ete paster nde azali na nguya amonaka makambo po ete molimo na nzambe etondi kati na ye. Le même pasteur wana akosala ba évangélisation ya ba campagne d'évangélisation après na suka na yango bengi batalo biboya na ko transmettre bino molimo mosantu. Mais bande ko likambo ya kokamwa kaka ba même pasteur oyo na makambo tuti kotanga ba komi devant les faits oyo ke ba pasteur to ba kambi ya lingomba ba musulman na bango ba komi wana ba musulman baza kotuna bango ba mituna kaka na oyo ezali na kati na Bible ba pasteur bazali kotata bana ba pasteur bazali kokoka kozongisa mituna te biyano te bakomi kobeta monoko kaka bango baza kotombe na piège ya maloba na bango kokamwa bandeko molimo mosantu abeti mabaku mbala ya liboso tomona ete molimo mosantu abeti mabaku. Bandeko babolingo yango wana tozali koyebisa bino ete ebongi malamu moto na moto asala keba liloba ya nzambe ezali liloba malamu. Bandeko babolingo ngai nandimelaka liloba na nzambe nandimelaka maloba na Biblia mais ba pasteur na biso oyo bazali bato oyo